Les policiers boni qui t'a dit la DIP ou qui la direction à permanence à SD. Bazalaki ebele na jeep mais oyo asala action ya liboso abana kolanda wana kwa kima azali na mona kimoko bango so biso baki na même na chauffeur akitali talaika na jeep à part mokonzi na banga zaki kota porte il na bete porte mu liboso ndina kati ya lupango bamso ba répondre yi ngai ndesiko na komona ya kimi wana ya soda na zongi yenda kitali na ndaki a to nite bakaka na se au mona ki combien de personnes ba policiers on a monnaie zaki Monaki on a monnaie yaki bagi 3 mokonzi na banga telema kina porte na oya yaki liboso na yi 3. Est-ce que si jamais on lui présentait le policier qui ont fait partie de l'équipe ce jour-là, il pourra reconnaître les 3 qui étaient descendus de la Jeep? Landi, celui qui m'a dit à policier nous sur la Jeep. Vous voyez Missa Toana ou Monaki? Non. Na koyeba bango te pamba te ezaya butu oyo totandeli tongo ya le 10 ya mardi omona ye ntango komona ye kokalifie lelongo avec bere ye azalaki proche ça vaut mentir ye azalaki proche c'est-à-dire na mbila na place na otala na mofumo moto okima na yebi na moni bango na moni ye ba o azaki na porte même mokonzi na bango na moni kaka tanga yo bozwa ye bakei mais otala ina elongo ko qualifier ndenge na kon ndenge na talaki ye en tout cas mona giti alors faut être clair. Oui, maître. Nous notons que sur les 3 lui n'a retenu que le visage de Yoko. Et est-ce qu'il peut rappeler au tribunal qu'est-ce qu'il a fait qu'il puisse sursauter, lui qui sommeillait déjà dans la parcelle voisine à CDC? On a dit, il ne sera qu'os tout cas, l'homme te bandait déjà pour l'alla. Et donc ça il a le bosso makelele devant porte ya bavancé. Boum boum boum. Makamuni ndeko bimanga na pi na yo fungula kaji na biso amuke ndela kuvuta na monichi. Lui qui a vu le prévenu tirer sur la gâchette ou appuyer sur la gâchette, peut-il dire avec précision ou approximativement la distance qui séparait la victime du prévenu Yoko? Parce que la distance est aussi déterminante par rapport au acte. La distance à combien de mètres? La distance à mon aïté. Mètre ou petit? Naboko le baquet, le col a télémi, si a télémi awa, moto a bêti ma sassi, azar le col a pémé dans des poils à tir rouge. Pantala rouge. Pantala rouge. À peu près 4 mètres, 5 mètres. 4 mètres, 5 mètres. 2 mètres de mètres. 3 mètres. 3 mètres. 3 mètres, 4. Environ 4 mètres. 4 mètres. Environ. Et dans quel lui qui regardait par l'oublo? Et quand je me dis il regardait par l'oublo, comment pouvait-il être à même de voir avec précision, lui qui regarde par l'oublo, ce qui se passe en diagonale de l'oublo avec de telles précisions? Randy, nous avons l'année dans ta moelle du soir. Au total, l'année, nous avons à peu près 3, 4, 5 mètres. C'est facile. Moi, je tiens un angle parce que la kati, la zotaka, la zomona, la moufumeza, la haine, la loi, la moufumeza, la haine, la zomona. Le renseignant a dit au logiste tribunal que la victime, M. Jurès, puis à son âme, avait été arrêté. Et qu'en dehors de lui, il y avait 2 autres personnes, dont un homme et une femme. Et peut-il préciser ces informations qu'il venait de donner au tribunal? Et lui que les a vus en état d'arrestation, à quelle distance les 3 arrêtés se trouvaient? Parce qu'il a dit ici qu'ils étaient dans la Jeep. Est-ce que dans la Jeep où se trouvaient l'homme et la femme arrêtés, Jurès qui était également arrêté, faisait-il partie de cette équipe ou ce groupe qui était arrêté? Est-ce que Jurès
moto akufi azalaki mpe parmi bato oyo bakangaki Gires azalaki na petit na biso moko bakangaki bango mibale wana baza na bana mibale na kati ya jeep. mwana mwasi na mobali wana bango balekosaki bango na jeep te bazalaki libanda bango mibale oyo akufi na oyo aza awa bakangeli bango wapi bakangelaki bango kuna na kati ya parti na chaise na bango na se wana bisika bavandaka kaka te baresistant bazalaki libanda nakoya na bango yango nabi mokonzi nakoloba na ngai selo oyo namoni nde baoyo mpe bazalaki sur place bobenga bango boyoka sikoke nde baodefendre. On voudrait être précis. Il a parlé tantôt de 3 personnes arrêtées, mais il semble évoluer pour parler de 4 personnes arrêtées. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Est-ce ces 3 personnes qui étaient arrêtées cette nuit-là par la DIP ou 4 personnes telles qui viennent d'évoluer incessamment? Non, la lobby, mais ça tout est la binde à 4. Il y avait petit garçon à 4, na fille moko. Les deux jeunes il y a biso ba ki banda na mo way na oaza vivanza awa. Le banda na parti. Na 4 parti bakali bango ba bango pembeni wana. Monsieur le Président, quand il dit bakangi bango, bakangi yaba c'est les pluriels. Qui sont ces bas là? Banane bakangi. Jeep na bango ya 012. Votre honneur. La Jeep est à distance sur le boulevard. Mais bakangi bango devant les cités. La Jeep ne pouvait pas arriver jusque devant les cités. Comment il justifie ça? Jeep wana ezaki libanda ya mosika te na bosolo tobanga nzambe nayebi peke naza ebende me nakokobwaka libanga na nzoto moto teke azala na pasi te c'est pas bon. Jeep eza à 0 mètre na porte ya side epesi motu nango na balabala na prince bango na nsima boye nga na otala ka nde napesi distance nde na otala na omona na na Jeep ya basoda moi le 012 alors combien on route à nsima bakomi yango na bangambu information to bien mowe nde moto apesaki biso na mato ya vakufa ke na kangi Jeep na bino ezali 012. Silence s'il vous plaît. Ce qu'on tient ma kelele et déranger le tribunal pour récupérer notre ambition. Mouton retient ma kelele et déranger biso tokati oyo tobandi kosambisa ye. Donc vous avez intérêt à vendre la kimia pe à Rolanda. Voilà, zongela. Voilà zongela. Mutu oyo ya beti masasi ava kufa. Kokima na bango baki bango mibale moko azali awa akotémoigner pe nde yake kokima va ya bete masasi nde abali koloba na coin ya mibimela ikote na biso te kote bali kotala ngo le bembe kufi wana te alaki na kati na parti kote parti suki nde abali koloba na kangi Jeep na bino eza numéro 012 le tango ayoki te et puis nazali pembeni na bango nali musika te. Ça c'est vrai. Ok. Voilà. Allez-y rapidement. Monsieur le Président, nous sommes dans une audience publique. J'ai rôle fonctionnaire résistant combattant. Oui, résistant. Ce qu'on comme gouvernement la chaise pour engagé pour vendre la wana ou bien aux membres parti loya pour ça on n'a pas vu ou bien yo pendant la yo peno pour vendre la wana na siège à décider c'est ça de vendre la wana tant que là c'est l'option. Vous vendez avec pour combattre la présidence, mais on l'a vu. Oui, tu vas la combattre la siège tant que tu vas la résistance. Vous aurez la paix. Oui, tu auras la cawana. Est-ce que vous avez organisé la siège?
bino ba résistant vous avez organisé tout d'abord butu no butu ya le 9 kokoma le 10 vous avez organisé les tozalaki organisé tozalaki na libanda po tozalaka wana bamosusu baza na kati biso tozalaki libanda. Ça se passe comment ndeto ok tovandaki libanda wana totiaki radio na biso d'habitude ka ndenge tovandaka wana libanda mo président tozalaka wana totie mwa ndule na biso radio tozobeta tovandi tozosolola na biso mambo etange barésistant tili na butu wana li tovandaki wana ya le 10 tovandaki libanda vers 2h du matin. Combien? Il y a 5 personnes. Est-ce qu'on a 4 ans, vous avez 5 heures, tu me suis pas allé à 4. Je me suis pas allé à 4, je suis allé à Libanda. Libanda, on a la volonté, la bino, bien la tour, la bino et à veiller. Tout ça, on va tout, on est allé tour, on a vu ça, on a veillé à Libanda. Vous avez veillé Libanda? Oui. Ok, continue. Tozalaki libanda tovandi wana biso 5 vers 2h du matin. okokisa bakombo ya 5 wana ezalaki nani na nani? baza baoyo toza na bango deja baza deja awa tovandaki vers 2h wana tosutuka boye jipe ya la police ezoya tomoni yango eye esali neti koleka jipe ezoya tokipe yango mpe tota ka kuna tomoni yango baeleki apres quelques minutes tomoni mpena mwinda fare ebandi opesa twatwa jipe wana ebandi ezozonga arrière epesi masoko kote na biso tout etali likolo boye surtout baminiti simba bango tolingaki tokima oyo babwili biso bango basimbi biso na gilesi oyo akomi ebembe na miniti oyo akangi biso akangaki biso mibale misato bakimi akibatama ngana tutebana ye bakangi biso na se bendi biso bavandisi biso mibale na se wana babandi kotoritire biso kobeta biso mibale kaka liboso ya siège babloke biso babendi biso obofanda wana tosali nini mokonzi kanga monoko babandi kogifle biso na bambata kotoritire biso policier kozwa libanga kobeta babandi kobamba biso obeta biso tosali nini okanga monoko na bio policier ebele ou bien moko azalaki policier moko oyo azobeta biso akitaki mibale andi kobeta biso policier moindre mouvement esalamanga okima nazokima nakibatama na nsima motuka abloke zilesi oyo akomi lelo ebembe ezosalanga na mpasi po tovandaki na ndeko na ngai na butu wana ti tozosolola nga na kimi namoni mpena frappe oyo azobeta biso eza ye alingaki maboye abloke ye akangi ye mpena abandi kobenda ye ti na jipe tie na jipe abandi kobeta ye te mokonzi mabe tebokita ye aza na liboma amatiaki mpena na jipe amataka ye na jipe badeplasaka nete batelemi na ye wana babandi kobeta ye na kati ya jipe abi te bokita ye bobeti ye mpe to aza neti liboma ta basuki na ye ne eza na liboma akitisi ye abandi kozonga mpena droit ya porte aye abi makambo oyo bosala boye mpo na nini bozobeta biso eloko te tosali eloko te toya liboso ya siete na biso ti bozoya kobeta biso tosali nini osela makambo bosala boye lobi président Fayulu akomona
akoyoka makambo bosala boye ti bozobeta biso eloko te kanga munoko na yo Fayulu yango aza nani policier azo parvenir kofinga injiri ya président Fayulu yo Fayulu yango aza nani yo biteke bino bato Fayulu tokanaka bino alandi ye apointe ye na mokongo kwa akwei wana ya telema nasali nino yobeka asansale abikanga monoko na yo sosali basi na obeto masasi kraka pa tipi oyo enga vandi wana ngai siko te ndenge na batani boye soki na bimisi kaka motu ndenge aza boye akotiyenga akobetanga masasi na bandi obanga abatani mpena na nsima motuka nazolenga nzambe ti obeta betu masasi mokonzi na ye ayoki kude ebali wana abaluki obaluka azobaluka amoni ye yo beti masasi ote na beti masasi na beti na liboko azosala deba oprésident ngai na batami nazomona na bobangi ezosala nga okangela ye obeti masasi te na beti na liboko ani kosala deba bango aote tolongwa oyo wana koya zoloba te lisusu ndenge nini alandi ye atali ye mpena ndenge akoya asabote loba lisusu ndenge obanda okanga baluki asimbi ye mokonzi na ye benda na ye na jipe bakoti na jipe mbala moko bademare jipe babandi kosala deba makasi na kati ya jipe ti bazokende mbala moko biso tobimi obeti mutu masasi ti bozokende wana babaluki vraiment parle na liboso ya martyre amataka babaluki ayebalukela biso lisusu azongi kota ya na eli wana eli ya martyre baye bazongeli wana sasini tobeleli bango boyebaka bobeti mutu masasi bobomi mutu na biso bobomi ye d'ailleurs tokangi deja matricule ya chipi na bino 012 si bobeti masasi wana boyeba bango akondi nyonso bakoyeba bango tobandi deya kobenga mpe miniti ya kotanga tomoni jipe ya lisusu ya funa eye jipe ya funa ekomi wana tolilaki totongo te botomboka te boya toye toverifie nini elekeli bino mokongo oyo atala bandeko na bino makambo basali tout droit place akoyaki ndeko na biso aye akiti na tipe pena baye te bofanda lese toye toverifie tosala bino mpe sécurité toyeba nini eleki baye verifie baye tala pena siresi ndenge makili ezobima pena asasi na ndenge kota ye alali wana na se tosutuka deuxième type eye lisusu troisième type eyaka ya bapeme wana ti baye biso tobandi koganga wana kolela deja bapanike deja ekoti okonzi na ngai oyo ngai namona na misu na nga ti bazotie ndeko ya masasi yango wana oyo namona na misu na ngai etanke tozalaka na ye libanda. Combien de coups de balle bétail? Bétail ka balle moko. Ils ont été placés. ezwaka ye na mkongo awa ebimi na tolo ebimai na tolo oyebi ndenge nini ke ezwi na mkongo ebimi na tolo po tomona deya lidusu eza ndenge ekotela ete ekota ye wapi ekota ye na mkongo na tolo ebimi awa lidusu eza na tolo awa ndenge oyebi ke ekotaki nde na mkongo sini ezolakisa ndenge ekota ye na ndenge ebima sini yango ezala sini sini ya lidusu oyo masasi tomoni place ekotelaki ntango ekotaka bakarakteristique nango ezala ndenge nini wana nga pena nayebi te moposa ndenge ekoti ebimi biso tozomona kaka lidusu ndenge eza oui sikoyo jires lisasi yango azolaki yango place kaka liboso ya siège wana nzeta mbila eza wana
azali kokima batelemi bazosolola ezali azalaki kokima te azalaka deja wana telemi babanda kosala deja échange de parole wana ti place abwakelaka apointaka elikoso na ndenge abetaka ye masasi eza 0 metre ka boye ndenge abetaka ye masasi atelemi ye batelemi boye yo ososali baje na kobeto masasi oyebi te bino bato afai tokanaka bino tan oyoki kudebali mbala moko na mokonzi na ye asantili ya moto abeti kudebali abwaki monaka ye mokonzi azali azalaka na porte aosali abanosolola na bato bazalaka na kati bazosolola makamuni makambo wana bandosolola nga mpena na lando oyoka te ngai nde lokola deja nazalaki te ntango mokonzi ne ayaki akotaki ye moko ye kaka na policier ubie akotaki na moninga na bino ya SD te azalaka bango mibale so bayaki kosala nini pala biso toyebaka eloko baya kosala te biso ti tosutu bale basimba bango ande bakangi biso ti ndenge babanda kotolokile biso obosali wana inane c'est ça osali place wana mbula moko inane plein oyebi bato balalaka wana nayebi bango soki tolakisi bilongi na bango koyeba bato balalaka wana nayebi bango oyebi nani futila kabu po azalaka wana futila kabu oyebi futila kabu oyebi te sino na ye na mfutila kabu sino na ye eza te oyo akende kosala plainte kuna na leni te nayebi ete na butu wana motu moko te abimaki place na bino ake na leni ata moto abimaka te na butu wana biso tozalaka libanda wana me awa tomoni na rapport mfutila akendaki kuna kabu aza moto ya SD te te namonaka motu te abimaka na lupango na butu wana ti tozalaka bayaki bango moko soki tolandi bakoteli bino bango moko mokonzi biso dizela tozalaka wana tozalaka lia libanda jipi ti eyaka wana biso tomonaka jipi eye na ndenge bango bakitaka basoda mfutila te pardon mfutila bomonaki ete te prévenir mekani biso olandi ye merci monsieur le président aza mpe parmi bato oyo okangaki na butu wana alandi maloba alandaki soki nalandi biso tokitaki wana te tokangaki bato te tosela chef il akendaki ye moko ayoka likambo elekaki na place wana tokanga ya motu moko te mpe na jipi motu moko te amataki tozali na nini eteni na jipi chef akitaki ye moko akende kosolola na bato wana ayoka nini elekaki na place wana place ape libanda bato bavandaki te wana nazolo bango vrai libanda moto azalaki te so tomona ye bato libanda tokoti bana kokanga bato libanda oyo bango bazoi nango eza nini pourkui ke bazomona kaka ngani na vandi awa bazopointe nga lolenge nanga nazalaki na place wana ezalaki lolenge ndini nakoposa ngo question mpa na ye amoni nga nazalaki ndenge nini nazalaki ndenge nini place oyo amonela ya ngai bino mibale oyelanga liboso bopusana na libala te so na butu wana ntango omonaki ye alataki ndenge nini apusana oui za micro alataki ndenge nini azalaki anteni teni me alataki ndenge nini parce que bato mosusu alata teni ya temwa bitiatia na nzoto abitiatiati alaka utilize micro na alataka teni normal alati bere alati casquette alataki asimaki minduki nini omonaki nini alataki bere obien casquette azalaka na bere yo kuna zelazela yo mpenza omonaki ye parce que na lumière olobi ezalaki
Et puis otalaki etambola ye. Alataki tena ndenge. Bongisa micro et puis. Oui. Azaïra Béré, à la la police. Teni andele pour la lumière bon balaka peu ba teni mususu compliqué. Teni ka la police la police ala ta suivre ezalaka. Teni wa ala ta. Azali no tache. La on ni balati na simabula. Ni ala ta. Voilà. Teni wana obe ba passa. Teni wana. Ok. Monsieur le Président, ils ont mensonge. La moutou n'a pas attaqué Kefso, la noire, ballon là qui m'a empêché dans cachot à bureau de. Tant la com ballon là le bosso Kefso, la bureau la bisso. Berre va va monter dans moutou n'a pas attaqué berre t'es na jeep, na Kefso. Berre n'a ngai parce que n'a mon échange na comme ça na bisso, adjudant lieutenant na bisso. Azola Kefso na y a zoki na berre, après ça na Kefso na Kefso na lati. Na qui na Kefso na jeep. Kefso na l'attaque, si na qui na tient ni cagoule ni berre. Attaque Kefso. Place où on voit que vérité que bazali quitter batakité ceux qui bazali entraîner na likamba tout monde va traîner bango bazana moral wa loba awa zambe na mali korazo mona ali bisabango arata ki Kefso balongole ngango na bureau be tango ba zanga na jeep balongole na Kefso na ngeti kutina na bureau Hollandi aposi. Monsieur le Président, likambo oyo kwei oyo biso bisusu tokote bato baka pona koloba na motaseli babete azaki ateni avec bere bala tobandaki ata moke oyo azoba kosolo eza te Bina ni ayeba ni nani oyo baina eza mutu oyo ye abetaki masasi selon bino autaki kote ya Rombo kote oyo bi autaki kote ya école ya Sevigny tozalaki na ye sur place président tozalaki na sur place tofandi tozosolola etanke ya mini autaki epai te ote parci parla te tozalaki wana po tozalaka ne wana omonaki mpe teke bato moko bauti kote ya Rombo parce ya boye bato na bino mosusu ya barésistant bane kouta te bazosala mwa ronde na bango kote ya Rombo ti président na aire wana mpenza bavaive ekozala jamais na parti tozalaki mpena baoyo tozalaki libanda biso wana mpena oyo tozalaki libanda mutu te oyo abimi ake boye jamais baoyo tozalaki libanda bango oyo maloba oyo ezolobama aoya baoyo nga namonaki oyo tozalaki libanda prévenir lobini kabi jamais bato bauti kote ya Rombo yokutaki bango liboso ya parti na bango ya eside bavandi bazosala permanence na bango. Monsieur le Président, merci pour maloba. Na rose on est sur réponse à Deko O. Quand il y a lobby qui azalaki distance ya parti adapté na lipango ba voisin. Il y a lipango ba voisin azalaki wana lipango ba voisin. De place on a un mouvement ba pauti bazoya. Et peut fait que na komi pemel wana alandi a tiré son maso likolo ba tola ba kimaki. Desera na zina makanisi na ngai. Ndenge moto pa lobby azalaki na place à partir. Ça veut dire qu'il y a une carte à la Kimaki. Et nous, on a place sur le terrain, on a Libanda, on a Moutouté, Libanda, un jeep de Kanagi, Batouté, de matière Moutouté. Chaque fois qu'il y a un pour Ayoka, Batouani, mais ça va la place sur un an. Son chef, on a le chef de l'AIT à témoigner. Azala qui est un mauvais bossa sur un Batouana. Place sur un Batouana, qui a Kalagi, le Moutabeta qui est, le Moutabe sa tête, chef à sur un bango. Libanda de Bouti Bouté. On a la petite voix et quand on a bête, avec ce mot de bangaté, avec ce mot massacité. Ça me rend moi le colo. Non, bah, on va conseiller. Ça me rend moi le colo. Avec ce mot massacité, avec ce mot bangaté. Si on a un dit que la bête qui se masse le colo, toi, la qui va toi, mais la bête qui m'a 0 mètre en athée. 0 mètre comme est-ce que 0 mètre en haut. Là, quand on m'a tout là, que bête massacé à Salingani. Ok, on a passé. Là, le deuxième rassure.
Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole que vous nous accordez. Si, avec votre permission, nous pouvons directement poser des questions au renseignant Bailly. Renseignant Bailly. Est-ce que vous avez confirmé dans le tribunal que Yonde Ozalakina Mowei? Oui. Touti kolanda yo awa olobi que Mowei azalaki kosala échange de parole na moto oyo abetaki masasi. Est-ce que ça bon? Babanda kosala na échange de parole mokonzi na ndenge abanda koyebisa ye boye menase biso liboso ya siège bozela makambo oyo président Fayulu lobi akoyeba yango pe akoyoka bino makambo bosali bozo menase biso eloko te okanga munoko no Fayulu anga aza nani afingi injire ya président Fayulu. En plus, il y a répondre Mowei. Oye babango, tokangi numéro ya Jeep na bino 012. Ah yo, olingi na beto masasi. Ah eloko te. Pa. Bon, voilà, tokomi na isika wana. Oyo lobi iye alobi na tokangi numéro ya Jeep na bino 012. Bon, n'échange yo bazongo sala wana. Hein? Ye na moto apeseke masasi pande mozoloba ye aussi asisi koloba ke tokangi numéro ya bis ya Jeep na bino 012 mbala moko pa ti siko to yeba bazaki kosala échange policier atie ya pointe munduki ye azoloba tokangi numéro ya bis na ya Jeep na bino numéro ya betie na Mukongo to échange na bango ezalaki face à face. Simaya beti nene manduki parce que na ndenge yo lobi abeti Mukongo yango tuko mais na ndenge ezo expliquer. C'est comme si bazalaki koloba na face à face abeti masasi. Mais yo lobi tokangi numéro ya Jeep na bino abeti masasi abeti na Mukongo ebimi. On nazo comprendre parce que échange ezalaki face à face. Mokonzi nyoso tu wana ti nazoloba boye nazomase mote nazoloba qui est vrai qui est réel mam change de parole o babanda ko sala wana ezalaki bazosala échange de parole ya 0 mètre bazolanda face en face bazolanda na malo yo ozoloba loba trop baloba ndaki mninga no kutu oto za ya kimi yo zela lelo omona na komona eloko nini awo tozali boso siège na biso tina zolo banzambe likolo na ngai makila jire siketangaki azoyoka na bamaloba o bazolanda na wana baza pe na bui bazolanda na ba échange de paroles eriye abimisi monke nakangi matricule ya Jeep na bino numéro na bino 012 ebalobi yo mona na tete eleki wa olinga beto masa obetanga masasi na sali qui a braqué pas. Yango to on a ndenge zo expliquer c'est-à-dire peta qui est massage. Bazaki face à face non nous zo bana Mukongo. Yango to bali boso tribunal na ndenge zo ba c'est-à-dire peta qui massage face à face. Ba yo azota na ye pas azota na ye. Abeta qui vena face à face pour bazala qui bouya face à face. Voilà. Pourtant on a bêti face à face. Yo zage sigani ngai mokonzi nazalaki ya kobatama liboso ya mutuka eza wana na garage mutuka eza wana na garage na place na batamaki na place ya betelaki masasi eri bakovefie bakomona place nga na telemaki na place na batamaki ti nazobanga mpo nabimisa mutu so nabimisi mutu alingaki abetanga mpe lisusu masasi.
maboko.